moni ngai na osenga na mboka na biso totika théâtre moni makambo soki so tota makambo avec mukuna pela bona omona ngo za théâtre makasi pour mes années avec mukuna mona mboko soka muta bimia bandi ko lobela peuple faut ba lukaka ba salé mabe ba nuerier ngana yebise batu déjà réponse oyo ya question mukuna tunaki eza réponse ya vidéo ya mutakalisation botika ko sala makambo mabe bo libérer pasteur mukuna likambo ya solo bo libérer pasteur mukuna pona nini bino papa ta bino moko mutu ya 30 bako violer bala basine bazo violer bala mibali l'état tele biso likambo tala ndenga babimisi kutinwa lelo bosi mukuna po azwa beli biso population nzambe bo libérer pasteur mukuna salela nzambe tomona kako ya moninga oya yo oyebite ope okomela yo lobi okoyeba te bible ezoloba na biso ete yo za nani po banda kosambisa basali ya nzambe soki boboyi colonel virus kosofisa moko na bino. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Na repé ça dans mbote na bana mboka nyonso bana nakanga. Jericho Betox, garçon ya tchaka drapeau na kingo pour na kolobela mboka. Garçon ba benga garçon les tutu. Et puis merci beaucoup na chaîne na bino pour ndenge bondimi toza ebele mais vous poninga quand même na le bana chaîne. Moni procès à pasteur Mukuna avec Mukuna zaki vendredi oyo bato nyonso bazaki vraiment na posa ya komona ndenge ya samba. Premièrement na ba réseaux sociaux ba publiaki balobaki ensemble na RTNC ndenge ya ndeko Fidel Camille résolu. Malheureusement selon ma source c'est comme si on dirait moko pa boyaki. To yebite soki yemo pa boyaki to nani l'état nda boyaki. Mais pasteur avec Mukuna zaki déjà wana na procès wana et on a appris que ndeko na biso Mami Chibola ayaki un peu en retard. Et surtout, ça m'a dit que mingi na ba quartier, balobi que Mami Chibola kini procès, aye procédé, la boy ko samba mais on a vérifié les informations, balobi ayaki na souka et a procès mais malgré procès bene les gars qui ndenge les gars mobimate, bakata ki ngo ba repoussango le 5 ndé ba osamba. Moni ngai na osenga na mboka na biso totika théâtre. Moni makambo soki so tota makambo avec mukuna pela bona omona ngo za théâtre makasi. Pour mes années, avec mon coup, on a beaucoup de muta bimia bandi ko lobela peuple. Faut ba lukaka ba salé mabe, ba nuerier. Ngana yebise batu déjà réponse oyo ya question mukuna tunaki. Eza réponse ya vidéo ya mutakalisation te. Mukuna tunaki bo gérer mboka mabe, botiki mboka na kao. Bo pese réponse, bo l'accès ba preuve palpable. C'est sans les chances ya ba idée, ya ba analyse. Mais bino boki kozwa. Et puis so otali bien selon les informations. Ndenge basambi wana ngana bano bisa bato na quartier to so na bato trop bien bato. Moi je suis un monteur omoni ko kata mutu ya mutu ocha yango na mutu ya mutu so ba monta yango na after effect mais kotala mutu ya mukuna o ba cheki na vidéo na nzoto ya mukuna oyo un papa ya âge wana na angle fermé wana taninga osala mouvement wana na bande ko kwar na nzoto wana ti et lelo to neto ke ne vérité nzoto wana ko dina. Jusque là, moi, j'ai na zone di manzoto wana te na on di mango na ba doute et ba preuve nango et mon déjà na vendredi déjà et puis ya mi balé balobi que pasteur Mukuna azana azaki na tatouage à Mami Chibola lobaki on a vérifié tatouage bien sûr bato ba bossa naka mutaza na parcours na ye avec Mukuna na bandal o bato ba ebiye anatambo na big show. C'était un ancien boxeur donc ceux qui a bêté tatouage moko avant bon la mutema et ça li sous muta. Mais ce que yo le bit tatouage ya na tolo mais ba ke ko tatouage na loboko contradiction donc ba ndeko na biso ya basi tango zo funda mutu bo saline ki mon pono moko boya bino mibale obité le kwa mayele na bino koma ya ba vidéo na vidéo na chapo na ana déclarer pesa ngambongo bo kalikila kango bien ça fait déjà au moins 2 filles Eliane le loto suki wa est-ce que Mami Chibola zo ki exemple Eliane te Eliane awa akwa isa ki batu nyoso mo isa za mabe mais le loto suka on n'a pas preuve en motivé deuxièmement tu es sur Mami Chibola bandi on a ça basi ceux qui bossa la baki mon pono na bino bossa la ngo bien et puis bossi na naka avant dona pour biso peuple tout monde na makambo to mona ote
Mama mukuna eza théâtre eza coup monté pour ba diminuer kaka loba pena les sous-soutés. Il y a un moni basale bon mais d'ici les 5 ans moi je crois que liberté provisoire rana et que ça la secteur aux années libanda continuer éveil patriotique na yene ngazo le bawala. Éveil patriotique quand au lobby mais ba pasteur mususu ba telemeli mukuna babi ba okota ngote parce que ye alia kimbongo na ye ayeba kite ke éveil patriotique siko e bebelie nde ya komko luka secours ya ba pasteur bakota. Est-ce que mukuna termine nzela a lobby que pasteur a soutenir mais pasteur a soutenir parce que ça corps du Christ. Ya lobby mukuna a sali vidéo te que pasteur a soutenir mukuna lobby des peuples congolais. Alors puis pasteur et puis pasteur sur 100% ba pasteur à Congo. 99% ba lia mo akali. Ba ngono so bazwa po ba sa une campagne. Mais ba komo bimisaka ke chantion mukuna. Te nani alobi ngoti nani kizami na lobi ngwa pardon. Oui, accepter. Il y a qui peut azwa biso tout ça là. Tout ça il est campagne. Donc on se comprend. Donc c'est loko mo bolelo mukuna zo bimane kaka mabe pour ba bimisi vidéo mutaka et puis il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ce que mukuna kumisa ki kabila le loko mo finge c'est normal. Nzambe ne mutakotika la seko seko. Satan a kuta tala bwala bi nzambe oto kumisa ke tiwa pina créer bon na créer na batu nanga. Satan créer ko na ye. Ce que mukuna lelo soki a boyi kabila est-ce que ça problème? Est-ce que soit le bique kabila et puis azo finga kabila ti. Atie en défi balakisa ba preuve au bango Congo balakisa na télé 50 wana. Au Congo ça bien, Congo ça émergent. Balakisa biso ba preuve. Vous comprenez? Donc quelque part ba passer au bazote manga na ebi les trazo que opesa mwana oya bimi pena makolo abuku na Onésime. Azo sala soni ya Aseka. Azo même andimi Aseka kena na bango na église na ye. Soki muku na kanga ki makolo na maternité ya kobimisa moto za la pasteur ti. Est-ce que y a lingaka bima même prophète wana? Papa na yo za papa na yo. Ata moto peli na ndako na bino soki yo okoma ko futela okotumba ndako papa na oti. Onésime atikala mona passe offert ebola mona na maison mère te. Atikala mona o fallait amona te. Même baredi a misi ba passe mona papa wimba. Onésime amona ngo. Yekuta ayana pete ba pesie makambo azu makambo. Lelo même soki mutal obi combien de personnes ba longwa batu balanda bango te. Po ba pesa ka makambo te. Onésime mukuna pesa e makambo yango batu balanda ka ye. Mais quelque part tu as vu si j'ai mon boye, il a pas continué à bezango, a commis ko finga, a commis ko loba, a ebaki, mutakala ya muku debimi na 2020. Même sous 2023 il est payé ko bima. Parce que comment ça fait cette mona to mona. Ya yende yena oza mutu malam. Ya yewe za na kuku wana, na ne bimite wana. Azo tshela ngomuno. E ko bima kaka ensemble na moko. Mais so peut totali ba dire ya Onésime azolo bakara. Azolo bape kara makamba solo parce que azana posa corps du Christ ndé ezala sauver parce que corps du Christ ndé comme salut. Soki aza vrai pasteur akota mabondeli aibisa nzamba limbisa pasteur avec mukuna. Mokoya na TV to bandolo bake na ebisa kibino nini? Akobima azandumba tata na yo ya molimo. C'est pas bien. Est-ce que Onésime kaka na mboko ndé mutako sauver corps du Christ? Église ça na sima na biso ko sauver ba nani ba patete kaka Onésime. Donc eza malamu ti. Mais phénomène oyo yeko kota na ba pasteur ko bimisara ba pasteur ba nidité na bango. Oyebi combien bazo pengwa? Bon, ntayebi que ça passe ba kebele bazo pengwa, mais problème ezali nini? Quelque part pe ya mwana na osenga na ba pasteur batika ko sala même comme non le but que na encourager mon cousin ba passer batika ko sala makambo wana oui même ba biso to lemba ba église mais batika nanu ba ko kele na makolo ya Nzambe eza na frère moko asenga ka bongo na motema deuxième fois Charles Mumba ya batu ba yeba raté ayebisaka bene église ne mobimba na moi na otambola bien te bochanga na prière église ba pamela e ba sambelela ye mais lelo ba passer na biso lelo atani pasteur asala mabe yemo ka bateke diable sa côté là parce que diable a touché ka bana Nzambe lem soupe makambo wana ba mutakalisation et ça envoûtement on est soupe côté na maboko Nzambe mais rien et puis ba pasteur baba nango bozo so teli baba nango surtout bo bima ba mamichi bola ba Eliane ba mon pono moko boye oyo lem so leki na ikamba na moko bosila ni bino ngo kangama bango ba koma ya bino propriété privée yango bazo sambusa bino. Donc quant à moi na dossier ya ba mutakala ba pasteur en tout cas botika de 1 mutakala ba pasteur boza ba papa molimo e lokamboka
tala basoto moto ndenge aussi na regard mutakala ba pasteur tala ndenge niveau social les obonga te dollar les omata même si bokanza quoi ya fachi muto sa bon OK mutakala les oloka mboka do batika ko sala biloko wana peuple congolais a besoin à vivre dans un paix na ba page ba ivoirien ba ghanéen tout le monde n'a jamais pasteur ghanéen nigérien ba publier mutakala c'est toujours ba congolais kaka pourquoi mais tout le monde a pasteur Denis Lesalobi ex-président Joseph Kabila a bengisaki ba pasteur nyonso po azaki na posa peut-être abongola motema vu ya comportement ya ba pasteur a bengise bango pour 3 jours bango ba memi yango pour 7 jours et comme pour une semaine poka ba doublara ba mbongo comme ke oya eke liboso ake abomi baninga moteke ba perdre am likolo mbongo donc yé pas na kati. Bien sûr, tant que le bac on est passé à Kati. Tu vas devoir Denis les Nzambali misala ngol ba makamete héros. Na mo ne penanye pe kutuko, yekutuko aliangulu donc avant ba passer ne so ba beba yene mutabe ba mutali boso. Lelo nga pesa baninga leso mora. Ye balakisa ye na TV na elongi ya suzi ya mokonza mboka. Bazo eskoka ba na komona ye. So leso mora ni nga pesa ba. Muta changera pe. Muta chanzaka. A chanzaka sko ngolo ba ni na minute onda bongolo mutema. So tel pe kolobana o balem so ba pesi pembo. Kwa côté là, sikoyo ancien président. Nyo surtout wana ezo construit Congo te. Au moins que ba congolais to linganité même na domaine nyonso eza ba pasteur ba comédien ba musicien to linganité to boma na biso na biso. Congolais to lingana te. Congolais to lingana te. Congolais soki mutu mo atali sibino mutu aza mabe bino boboyi. Siko tel boboyi azo continuer ko faire souffrir bino. Denis sinde erreur lo ba makamba leti ngape na mona ka Denis bina. Soki pena bandimi basaka na mboko ya sobe batu loko ba Denis bandimi ba yoka bangoti. Soki nani mwana mboka Kabila bengisaka bango albaka la bango bosala 3 jours lelo soir mo bisa vérité wana nde ba otu na pe mukuna lelo ko mo ba makambo Denis se pe kalana ne so saki wa. Tant Kabila zaina pouvoir fala lo ba makambo ya siko lelo ayo lo bango poa. Ezaba aba pasteur beziste ba oluka bezi. Mususu ye wana kuna lobi o kalami te maladi mo frapper na mboko yo kolega kuna corona tala na makambo vraiment batu bakokufa donc asali pena vidéo batu bakokufa ayebino sko batu internet bolambi to yamba ye Roger Baka alobaka vérité aloba mise mo mnena génération Congo ya wenge akufa alaccepte atanga soko mo mise ba pasteur ba beziste batika biloko wana ezo sopa bango baba sala nzambe bosaila nzambe botika osaila musuni Roger Baka makambo lobby surtout dans un pays pena état de droit ba okanga yo parce que zo souhaiter batu ba kokufa ebele yo zo souhaiter peuple congolais kufa ebele et ça vraiment pas si maman na siko pour la prochaine séance ozo kanisa nini to olinga nini basala te pour la prochaine séance ezaka ke mukuna bimana ya za libérer au moins que makambo est réversé nango déjà. Ne mo pe mami chibola bae accompagner ba manipuler qui est mon balaka qui soki $15,000 ba pesi avance à 2000 on pe mutu muso akati soki $800 donc na yemo pas regretter John pe au moins ba John ba bimi ba jo ba Canada ba jo ba boye o mi baby sipena libala na likola makambo buzoba to yebisaka bino moni kawana ezaka peuple te kaya ba yini balingaka ko faire nuire batu. Dans un mboko moni même ngane na loba boy je préfère mieux na kufa na makambo na loba ki na kufa na malaria. Dans un mboko so bandelo baka vérité mukange mukamate mufunge ngaso ko bominga vraiment la va sende moko ya munene kanga mona kingo to pesa bakonzi tozo benga bango ba utana makila nzambe bazaba na nzambe tozo pesa bango verse wana batanga ezala batu ya la mupe ya nini FCC ezala batu ya kashi denga basali libala tozo pesa bango verse na pesi bino verse ya Esaïe chapitre 7 bokende kote boso verse wana boteya bokoyoka ndenga nzambe yebisi batu ya mokili apesi bino bolingo tolingana totika mabe tolanda nzela ya nzambe totika kobomana tokomi na ntango ya suka ya mutu na mutu aluka présence ya nzambe bino pe tozobondele bino ata tozosufrire na nzela na biso tobondele bino bokende na liloba ya nzambe botika kobomana botika kosala makambo mabe bolibere pasteur mokuna
likambo ya solo bolibere pasteur mokuna mpona nini bino papa ata bino moko motu ya 30 bakoviole bana basi nde bazoviole bana mibali leta atalela biso likambo tala ndenge babimisi kutinwa lelo bozwi mokuna mpo azolobeli biso population nzambe bolibere pasteur mokuna asalela nzambe botika ye asalela nzambe botika bolibere pasteur mokuna biso tozolingawa bolandela dosie ya papa na biso ndenge akufi leta alandela dosie wana papa oyo akufi nini papa oyo akufi maladi nini tokozela bino na televizio boexplike biso maladi na kombo ya nzambe tata molimo mosantu boyebisa biso maladi papa abeli tozala mpe kimia po papa alobi azosambisa dosie lelo akufa ata bino moko yo soki magistrat okende lisusu po osambisa okokufa bana yo bakotikana evite likambo wana longo na yo soki okei bakobeti yo mondoki ba otiki bana na yo po poizo wana eza ya miso boye te eza poizo ya molimo saint esprit ezoloba eza poizo ya molimo yango tolobi botika bobanga nzambe colonel virus ekosilela ya biso tozala information na ye ata moko te tozala information ata moko te bazoloba biso ndenge toza boye tozovanda na mawa tozolela epai ya nzambe mpona nini kaka mpona nini na mboka oyo kaka basali ya nzambe bazominie bango na nzoto na bango mitakala na bango ezomonana ezosala biso pasi oyo likambo oyo eza likambo ya lisumu ya motu moko te ata nzambe ye moko ayebi lisumu oyo paster aza motu aza nzambe te ye nde akobanga masumu wana te soki yo mwana mwasi elateli na yo oye bango epai ya mosali ya nzambe seke oye na desio po okoyisa ye me ata moto asali mabe ifale kaka bobanda eza likambo ya suka te ubi aza mwana moke te aza mama mokolo biso lokola bana nzambe nasambelaka na aseka te ngai nasambelaka na témoin Christ makambo ezoleka na mboka na biso ndenge toye mpe makambo ya papa na biso oyo babomi yango mpe tozoloba makambo ya paster mokuna botika ye asalela nzambe na ye botika ye aza mosali ya nzambe botika boya komona kanda ya nzambe epai ya bato te po ndenge toza boye tozolala nzambe azoloba soki mboka na bino bobangi ngai te ngai nzambe nakobimisa mwela ekokata yango tozoloba awa botika makambo wana mpona mawa nzambe tozosele ya mboka na biso boyoka mawa bolibere mosala nzambe bosala ye mabe te bosala ye mabe te ata lisumu na ye botika ye moko soki amoni lisumu akoya kosala nini otuli mais eza na baplaignant oyo bayaki kose plaindre estce bato boluki nao déjà baplaignant wana bosola na bango mpo baboma moto baretire baplainte na bango to ndeni yaya wana eza makambo ya baplaignant wana bandaka nazalaki wana bandaka na plaignant wana po lelo tokomi kaka plaignant azalaki wana soki azala bandaka tokenda kosenga ye omoni plaignant wana tozosambela nzambe lokola balingi kaka kokitisa kaka basali ya nzambe mitakala ya bato emonana mboka mobimba eloko ya malamu tokomi kaka na batelefone kaka mitakala tozomona tosala boye na batelefone eli babomi bato mboka mobimba ekomi kaka ya bongo mboka mobimba mpenza ekomi kaka babwaki otala papa oyo alali papa ere tobandaki kokola ata tozalaki bana mike tobandaki komona mitakala ya bato boye te président akanga ba WhatsApp kanga biloko wana ezosala soni na bana makambo oyo biso bamikolo tosalaka ya kobatama ekomi komona na miso ya bana eza mpe soni. Ok mama, par rapport ya nyonso wana nyonso ndenge elekaki makambo nyonso wana bino boza kuneti mama oza koakize paster mokuna na eloko te ngai paster mokuna kolobaka mpona paster te aza motu biloko wana eza sentiment ya nzoto soki asali te yo na ngai tosali nini toyebi te moto ayebi aza kaka nzambe ye moko mais kopiblie motu boye yaya oyebi lisumu ye mwana mwasi apiblie wana asali lisumu koleka nawe paster asali lisumu ya makasi mpenza oyo asali po ti mwana 12 azomona eza lisumu mpo na ngai nazosila mpa bakonzi botika kobomana mpo ndenge aza wana kotinu abimaka ndenge aza wana menasi tala awa bisusu seke mboka mobimba tokomi kaka makambo kaka ya kobomana seke tozokende wapi
mbongo oyo mpe tokotika yango tokokende na mbongo oyo wapi mbongo oyo ndenge eza wana tokotika mbongo oyo plasi tokokende na mbongo tobanga nzambe ngai nazobondela toza bato moko toza bana Kongo biso nyonso mutu ya pays mosusu aza te toyokana tozala bomoko totika soki mpona makambo pase muku na bimisi soki akotika atika na ye oyo mutu alonaka nde asalaka nini avukaka. Et bon, accusation oye amemaki par rapport à président sortant, président Ouaoutaki Kobima, président Joseph Kabila. Bozomo non pe ka normal ba propos oye mais ye ameme yango akanisi akozwa solution ya malonga siko tala oyo baye kobimisela po bango soki ye mutu aye abimisi makambo wana bango pe bakolukela ye place mosusu ya kobimisela ye makambo mosusu mais mpona ngai nzambe aza juste ya kosambisa muntu nyonso na makambo nyonso azosala mpona ngai akotika yango me nzambe akosambisa ata aza wapi ata na se ya mai jugement ya nzambe balobaka tribunal ekozala ya solo mpona ngai atika yango po tomoni mpe solution ya malonga akozwa te ata balandeli yango eloko nini bakozwa mpona ngai batika aya asalela nzambe kosala na ye biso bana nzambe tozosenga bato nyonso wana ezala baministre ezala bayebi nzambe muntu oyo ayebi nzambe te aza te biso nyonso na bango tosambela kaka mutu moko yango tozobondela bango batika kobomana batika kobunda batika komisala mabe balanda nzela ya nzambe nzambe alimbisa biso na bango basala soki nzambe akoloba kongo ekobonga soki nzambe alobi ebonga te ekobonga te tokosala nini. Ok, merci. Est-ce que maman, est-ce que vous avez un message à vous lancer par rapport à ma pasteur Nabiso et papa Nabiso nazalika munazobondela epai ya bato nyonso oyo bana mboka oyo baza bakonzi président na biso président na biso Félix Tshisekedi tozobondela yo alibere asenga na bato na ye alibere ye soki mwana mwasi wana azoluka mapango apesa soki azoluka nini bapesa ye mais batikali asala abima banda na kombo ya nzambe na bondeli bango nzambe analola akota na motema ya moko na moko akota nzambe yo nde oza libanga ya talo nzambe yo nde oza makasi ya Kongo nzambe yo nde omoni Kongo ndenge bandimeli yo basi na mibali tokufukemela kaka yo tobelela kaka yo nzambe kota likambo oyo nzambe bunda bitumba oyo kota na mitema ya bato ya bakonzi ya bantu nyonso oyo bazolinga babomana nzambe kota mitema na bango batika makambo oyo tokende na kimia nzambe abatela bango abatela pe biso balibere makambo nyonso tofanda na kimia nzambe akolongola colonel Virus soki boboyi colonel Virus ekosopisa moko na bino tomona kaka ya moninga oyo yo oyebi te ope okomela yo lobi okoyeba te bible ezoloba na biso ete yo oza nani mpo banda kosambisa basali ya nzambe donc yo kosambisa etanke ki soki asalaki yango te nzambe oyo aza na likolo nde ayebi me yo oza moto ya mokili ye peut-être akwei na likambo wana yo mpo okweyaka na ndenge mosusu nyonso eza kaka kokwesama donc batika ye asala mosala na ye batika ye aza na besoin ya kozonga na ndako na ye aza na mwasi aza na bana aza na bandimi oyo batiaka bo bayebi ke kokanga wana marge bazoloba baame boni ekwei likolo ya bacommentaire me baame nyonso wana ekwei to uta nzambe akotuna makila na bango na mitu ya bakonzi oyo bazali kosala likambo wana na ndenge ya likambo ate batami ndenge nini un jour ekomaka polele mbula te eza ebeti ndenge nini soki asuki ekata na kaka moto ate eza molai dongo etanaka kaka eloko bakonzi baza kosala tuka tosengi kaka nzambe avisite bango mpona bato ya mokili boye okoka te tosengi kaka nzambe akota likambo yango batika bisika ngo mpe bazotinda bango mpe sécurité eza te eza kaka lelo oyo akendaki kuna ntango akobima kuna azwi makambo akendaki mobimba kozonga kuna akomi handicap ozomona eloko wana eza kitoko te balibere ye kaka batika ye eza makambo fo baarrange yango bango moko na bango moko eza makambo etali politike eza nde loko tozali kosenga balibere ye nde loko tosengi balibere ye tokanga eza solution par rapport mwana mwasi wana aza déjà mama amagere
abebe te ayebi malamu na mabe eza basentiment na bango basalelaki dès le départ alobaka yango te awa na suka wande ya kobimisa oyo mukuna apesa ye bazalaki osepesa banzoto na bango ye azalaki kozwa part na ye mukuna mpe azalaki kozwa part na ye sikoyo lelo toyeba te eloko nini epuse ye amema likambo ene koma ntina justice na kotala koma moko ya grave ezala batikela biso mosala ya nzambe kutina mpe ye wana toperda ye kaka biloko mike boye lelo kutina kwa suko tema te sikoyo toyebi te soki yango mpe kaka ezokende ti lobilobi toperde su mukuna toyebi te en tout cas envi na ngai eza kaka balibere batikela biso na mukuna azala libre lokwa mutu mosala ya nzambe ndenge azalela ezalaki sentiment ne mpo ayeba ayebaki oyo aza mosala ya nzambe ye okebima na mosala ya nzambe mpona en tout cas naza na mingi te kanda eza kaka batika ye mpe so tomi mpe na bakanda nde mabe me tosengi nde na ndenge akomikitisa donc procès nde eza wana bakata na bango procès balandela lisusu te basambisa te batika ye mpona ata bazosambisa eza nango likambo ya grave te biso nyonso mpe toza basi me biso basi toza nsima ya ndeko na biso mpe papa na biso ya molimo balibere biso na mutu suka yango wana